Mama kanisaka telibe yasango mosusu Molunga pele lisaka bebe Bibaza n'interprète koloba Babene ye Mama izali kukumeta peta Nalo moteme baiko peta maloga malaba kweloba Moi je deviens bebe Mama bulenza Pour nous, on a un problème avec la moula. Famille n'est pas la maestro. On a moni maman pour être n'endenga bien. Nous avons tellement na yebi na maman on ça ma bien tenga na bika koyemba na bali na ngoloba. Na okenda ngola ba bengi singa oh makamboza na en cours. Susu moni ba bato ba décaler ba pour moi style makambo comme bato mo beta musique. Bato ba sotara na. Ba on peut-être ba côté mo na muto lobi. Bango de bango la nsu bayo kahaya. Yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa Josu luwasu neli ya na luwasu moya dobinela Yesu Ale benda 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 sero yo alinga kako sambela te benda freno yo alinga kako bondela te benda papoyo alinga kako sambela te Isa mabete kuyembela nzambe mwana na. Te papa muziki ote muziki wana. Muziki nini disusu? Kasi muziki obaliaka batu te. Obazala ke bele wana baliaka batu muziki butu ya mboto. Obalia na bango na bango. Te vienga Dios mwana nzamba alobaka bongo te. To benda bango kati na kolo. Posoki moko abongwani na lole eza feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit loko bimisi bango na mkwasa. Ale soko na benda bango di. Benda 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 bakuluna bakoma kosalela nzambe tote ya banganga bakoma pe kosalela nzambe tosengi bakristu batika badoktrine na pamba ndeko benda benda Africa Elengi TV site na bino ya bana mboka bolanda ya ngoma lamu eyambaka baartiste ya gu eyambaka baartiste malamu eyambaka baartiste veni. Voilà, bana poto bana Londres bana monde entier. Voilà, non mais biba la grande taille yo babi moi monde bandi quoi. Je dis bonjour vraiment bonjour na batunyo so ba Hollanda non mais biba la grande taille monde entier poto Paris Angola en tout cas bonjour vraiment. Je dis encore bonjour vraiment la bino nyonso. En tout cas je dis merci beaucoup merci à mon boss Mike Lukamba archivêque bazui wapi boss ya bazwa wapi. Merci beaucoup. En tout cas nazana Bila Filé. Mon invité, hein? Bila Filé, bonjour. Ouais, bonjour, maman. Ça va? Qui m'a en grâce à Nzambe. Grâce à Nzambe. Boni news, il y a mouvement. Bah, nous, c'est ça qui album, il y a sur le terrain Kirsis, l'album du groupe. Et puis, Maestro Soisa déjà dans le studio. Tout ça, banda, déjà, on a qui Kalaté, tout banda, mais Maestro déjà dans Paris, aussi l'enregistrement. Pour l'album, on a vu Suble en 2019. Donc, début 2019, on a Suble. News, il y a un Maestro, à part studio, en cheval, Canada, Belgique, Paris, pour la production, Maestro, livré par Congolais partout. Voilà, Bila Filé, tout en fait, c'est un peu tout parce que ça, la condamné. Erozala oyo kota na kati ya buntu kana yo ozo kota na baboite ozo kota partout oyo ka chana yo ndenge zo ça la kono ndenge et ça là bien mais sauf que ngana kenda ne baboite te watana ba coin peut-être un muntu pete un côté na ba coin na ba téléphone na ba tout des fois son autant la TV ngalinga trop théâtre son autant la théâtre na biso au mona ba bengi mutu na téléphone ne ba parti biso ba bengi mutu mona sonnerie nzemo na biso wana mauvais temps nzemo na biso Villanova
na banzela esalanga bien esalanga bien namonaka ke nzambe asungi ngai et puis maestro afongolela nga motema na bimesa oyo ezala ya kati na ngai. Bon donc ndenge oza bongo bila file ba news ebele bila file simbikisi bila file akomina ye moko vie edingwe place aza bamote bele okomina vie donc babi ke no yo kino simba gwa ponze muna yo sala siktepe ba news mususu nange susu côté agwa côté comme susu côté sope na église sope amour po kaka nze muna esala succès mais na ndenge pe toyoka ki ba news ngo ke no nze muna na place ke no kota nze mongo ba pesa kiyo pa 6 mois o sala ba succès na yo mais tout le monde a payé na 6 mois on peut déjà na monde déjà maman peut comme kokisama parce que nze muna ezala boye tout le monde a tout mo chité. Pourquoi tout ça? Ce qui est simaki to te faux vrai. Ce qui est au lobby nzembo na ngai et comme chité eza opinion na yo na obo yango te fona respecter opinion na yo. Ce qui est monique nzembo na ngai et comme chité et ko déranger nga vraiment te. Et puis deuxièmement na consultant nga banganga te na yebi mambo ya kisité et moni muto to tanga komona papa dingwa papa na biso. Mutu moko renommé batu bayebi en tout cas ceux qui batu bazo lo ba makam na bango ya salité ba sala attention na ba kombo ya batu minene bongo papa edingwa la papa munene trop na Congo batika kote na ba biso ba wana sauf que ngana mona nzambe na sala musique na amour na sala na amour te amour eza esika ma président na biso maestro Fabre assemblée la pesimbo na papa Bruno Kalala encadré ya maestro Fab nga assemblée la église de réveil et pas pasteur nga David Tsema mais ce qui peut occasion mon nina qui osame na amour na boya te parce que bate biso ka nzambe biso na to assemblée la kaka nzambe. Bon donc yo nous avons babi que non bila filé a commis l'olendo bila filé depuis de maestro PC mamango bila filé commis l'olendo bila filé dans des bon association sous dans association vraiment sous ba musicien pas vraiment ndenge zalaka association sous bango vraiment parce que depuis maestro PC chance à PC nzela a fongolele makambo au commis trop l'olendo pourquoi déjà on a sonalé l'olendo mais am surtout salino émission te na ndenge nini na ndenge ke na salbe émission trop lelo moni bato bazala lolendo aloba abila mona sali nango trop na sala te bato lolendo déjà alors ça bon banana là on a aussi 3 émissions à télévision en direct to kutano ya na chaîne à télévision non na sisi na bimi avant ça non yebi na sali na combien de confrères non on a pas concert non maintenant ça là na lembi je suis fatigué mais ça na yebi so na lembi au mona ngamta lolendo dans lolendo za nature na ngaite pour la bande ko ba yokanisa ke fona koma lolendo eza bato bakana succès jour ba koma lokanga au monde nde ba koma kata groupe ozana rankini telo ozana rankini ndenge nini ona bebuchu rankini nini tika makambo wana zolingo bandoloba wana za master na ngai aza master na ngai to sara ne boulot esika moko ngana moni na telemi yo monte tanga kota to kutana ba musicien ya ba orchestre ebele ya ba groupe ebele o moni teke na sura ma to pesa ba mbot babi depuis nzembo na yo depuis da ba funi nzembo wana ebimi mama loba ya lelo mama loba no ya lelo na kutana na bato na kutana bango lelo to sola bien bon uniforme ceux qui vraiment la commune yo lobana ceux qui peuvent dire que c'est pas loba kasi on est pas non sauf que ngaba les ont dit na ki pangote mais sauf na ko loba ceux qui mutu a sepela sa propagande ya mabe na komona nga c'est-à-dire nzambe na ngalimbisa donc ceux qui peut ngama mbozo loba ngana ata ba biso te da conception congolais pour na yebi que so muta sa succès fa ko mafia fa longwa en orchestre fa que ça l'orchestre on est dans ndenge ba congolais na ba yebi la plupart non pas congolais mais la plupart parce que na ba mona ngai na ba mona ngate na mutu na ba cheke bina fana na ko mafia po akomi na succès oh non ngate na bandi succès bato ba bandango bazali ndeyo mo cholo ba tout à l'heure ake nzema na ngesili donc ba fait non quand on est to déjà que non do kened aussi moi gwe pendant ba pesa que on pendant 6 mois parce que nzema no fait beta on to mo na que non pendant na ba beta kana ngo mais à mon réseau bete souté et on a comme tout na c'est que maman c'est solo to ndeni po non mon que ndeka je sais pas non le bara gloire à Dieu na circonstance nyonso faut ko kumisa nzambe mutalingaki nzembo nanga
et bato balinga ngo bato bayoka ngo soki pe ya lingi ke esila nzamba zwa lokumu nazana te pona banda koloba nzamba na ngabo na lobi so pe mingi ouais danger mon frère nanga oh bonjour Sidol bobanda to bete na na comprends bete na koti déjà te bonio te kitoko calme kimia ah nini ba mouvement ningo mona to kitoko to na bloquisme to kitoko to kitoko makasi bo bato bana succès boy album du groupe beta boy pour tous à l'aise maman est à la soute suko ezaka na Villa Nova voilà ezala soute yo kango de de Villa Nova dans tous à l'aise voilà mais on est dans monde le bon vous êtes trop timide pourquoi non wa papa biso to papa biso to bana mo beto respect trop donc Moutsoye Bagout a ça la musique a découvert la musala. Ne pas découvrir un jour férié, ne pas découvrir un noyé, mais accompagner et artiste. Pour te beaucoup comme to koto éducation moi bien pas maestro. Te bien pas ma papa m'ingate donc te dis papa ça papa c'est tout. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bila match na lobi so pe mingi toko yoka. Ah omoni ndo benginga 10 match. Et là te o sa mabete là que toi bana papa moko maman moko. Tout à l'heure otolo bananga ke yo nzela ba masa na yo na nani boka na soto ndo yo kana te ne ba orchestre maman na ba orchestre msela enseignement ba laksa bango ba kolo ba orchestre biso ma so laksa biso bolingo to za bana papa mo biso nyoso donc nongo benginga bwe esaninga plaisir mona ebité donc au confondre nga na mupaya te na ndeko na nga moko donc laksa ke to za elo moko voilà olobini to yokat ah nzemo yo utsilo besili ata mwana baba zali kaka mwana koka mwana kizengi mwana ngai koka haya bolingwa bebe ata naza na reta ya kotambola nzela moko na vitesse love bebe simanga na loboko tokende longo Fabrice teka na ngai après la pluie vient les beaux temps oyanga comme qui mauvais temps vula enoki na motema na ngai ebuki na kwa isi na batal lelo na komi kolala libanda ya motema no teka na ngai. Voilà, d'accord. Non, il m'a en tout cas excusez-moi pour le parce que n'a trop na salle d'interview trop donc faut na gérer voir. Voilà. Nous avons la génération na yo. Tant que musicien, la génération en tant que musicien, nous avons tout na yeba. Oba na kati ya orchestre na bino. Est-ce que les musiciens m'ont besoin de télé puis nous on fait na banga donc on vraiment respect na yi. Na banga ba master tout. Na orchestre na biso. Ma soit yembi vraiment na lobi na banga ba master nyonso na orchestre na biso parce que ba bosser. Vous comprenez? Donc ba maman na ba bosser. Vous comprenez? Na banga bango tout et sika ba bosser bazar. Ba bosser msupe ba bimaka. Vous comprenez? Dans ma masse tout au anga orchestre na biso ba bossa bien. Na banga bango na respecter bango na tchara bango na place nanga parce que bango be ba tchanga na tchara bango na place na bango parce que bango be ba tchanga na place nanga. Oko yembela biso ta banzima ba boto bimela libanda ya orchestre na binoto qu'est-ce qu'on a ba orchestre mususu oko yembela biso oko yembela biso to banzima ba orchestre musuti. En tout cas na mbate pour ninga musicien congolais banzembo za ya Congo donc peut-être ndé comment que non musicien comme ça ko musicien na nzembo ya orchestre musuti ngalingi ya wata to ya fali. Mama kanisaka teli bele tango mosusu ngi molunga pele lisaka bebe bibaza n'interprète koloba mabena ye maman izali kukumeta beta ro lelo moteme baiko beta maloko maloba pweloba moi je deviens bébé kolela langa mama bulenzala c'est ça ya Robino en tout cas banzemo nena bien ngote bila filé maman le besoin vraiment solo banzemo ne to ko yeba ngote nabi nzemo frère nanga wana te ala frère nanga congolais le roi ngai asala boulot nae mais banzemo nae penza na bien ngote et pour net to zabwe nananga mabeti hein
ba blom soso le bien ba to mon orgueil moni ondo zabwe wana mutu no talaka pour commencer là wana mutu mo apesa elenge ya osala ngo et puis no la boyo pa mo kotaka o tala et l'homme se zanga pa na yo obi ka nena tali intel na ko bakisa nenge mo pe biso na ba chanteur eza bongo ngana otala mutu nemba on a bi question na yokie na ko bakisa mais pas mba bien wana eza ko engager yo ngana na chanteur ngana lo ba makambo ba chanteur yo ba mamna yo que journaliste bozana défaut moko bokoma otika biso yango lelo to koma kota na berre rebelle au moins na mutu osimisi otie mutu microbe alo balukuta mais yo journaliste okoyebisa te ka alo balukuta otiki epe okumisi yango moni be mission na biso ekomo bebe komo pona bilongi au moins artiste msusu a répondre à invitation ya chroniqueur msusu te pona nini mutu ya lo babuzoba ou be mutu okosa ole bise ka okosa yo tiki à l'obina. Donc en gros c'est ça. C'est un jeune le qu'on a eu à sa la carrière nae na ndenge nae mais mutu nangai na no kanisa te na kotala mamunae. Comprends? Donc en gros c'est ça. Tant on lobi ba grand frère basé belé ba on na yembi a basé belé ba sala boulot. Pour ni na ndimi bon parce que na yebi ke ba na niveau ko le kanga de son na yo ki ba on a juste temps yo ka ba on va quelque chose. À un niveau ko le kanga son na yo ki na ba quelque chose. Succès de cette salle, le déplique salango, et puis le déplique bana paix, en orchestre nae, en a battu donc. Du coup, son a eu qui n'a baksa, on a rebakisa. Na vie muta à coca sate. Mais sauf qu'il y a un la te place on a dit que quoi pour te l'ingé l'autre côté, n'a que kana yo kana. D'accord, merci beaucoup, Nako Lukayo. Vraiment sous moi ba to ba décaler ba pour moi style makamo comment ba to ba mo beta musique ba to ba sotara na ba on peut-être ba côté mo na muto lobi wana ba on de ba ko za msu ba yo ka hae yo bongo la ka pumbwaka et voilà non mundo pumbwaka te mundela pumbwaka olobi ya solo voilà non Lukayo tombe déjà la recité donc moi dans la souka moi le basuka lilo basuka ya souka na sepeli na batunyo so batali bisona yo et puis na pesika bambote na maestro Fabro le métis noir puis na maman na biso Terry Alino maman na Jessie Brian et puis na pesi mbote na chauffeur patron Shadan Tsakala les chauffeurs patron ta kuma ngai na linga mingi frère na ngai jidola yemba na pesi tonton héritier mini mbote na pesi aimé boubebou sac ya loso mbote bilanga loso ya gaya na pesi mbote mon vieux jusqu'à Mundia masana Christian Munda mon petit Ataba Kutuba Glody Ataba Kutuba et puis mon papa chéri Ataba Kutuba. Donc mon boss Fabrice Nseka le boss américain choisit Ayatalo maman Léa Ekali na pesi mbote na France mais en tout cas Richard Cameron suspect pardon na yo ki ba news mo qu'est-ce que parce que la bossa naki na yo ki ba news mo que non yo ndoza boé auditeur mo à travers Angola kuna ana posa yi ba yo po yo fungola orchestre moko est-ce que c'est ça non même pas na niveau na ko sala orchestre na niveau na ngam na ki ba yi ba kuna à travers Angola il a fallu na kende ko prester na Angola ko prester nya la ki batu ba organiser batu mingi nga na boaka baza batu Angola mutu na mbela nzembo mutu Angola alors balinga ki balisa loko mo par rapport à recette nzembo ba inviter nga na Angola na kende soirée na playback moko sikoyo ngai na yembaka et pas maestro Fabregas tant ngai mamanya yenga na osala mamana nga moko te na kena dossier wana et pas il y a CG na biso na kena on a bureau na biso CG na biso répondre nga maintenant le mal est que nga na amateur na makambo ba close fallait pas na lo bango nanu avant makambo esila donc makambo ezaki non makambo ezana en cours entre batu wana na CG na nga bato ba bengisinga na CG na nga parce que amateur que je suis na bani na nga oloba nga sentiment na ki bomoto salinga ya moi panique wana mona ba bengisinga na comme on net news na comme koko bomba ngote na mo lingana loba na ngola non s'excuser devant batunya so oyo peut-être eloko wana elezaki bango uto ba kanisa ki yango na ndenga mabe et puis na bureau na biso parce que ngana décevoir bureau et ça mambo ezaki eza na bureau eza na en cours na esila kité ngana précipité ko lobango donc pour l'instant mambo wana eza na nous na pause eza na nous entre muto bato ba bengisinga na CG na biso soki makamino c'est l'équipe bien na okende ngo ce qui peut ngana produit ya maestro alingesika ngana okende
s'assurer na mamobo na za bien logé na za na caché na ngai donc faut pas si ça non makambo wana nyos pour ngaso na kei problème mo ezunga na ngola famille na ngai etala maestro yango moni maman na faut eke na ndenga bien ngasko tema na yebi na ngama mongo ndesa ma bien tenga na bika koyemba na bani na ngoloba na okenda ngola babengi singa oh makambo ezana en cours donc ngande na décevoir ba encadrer na ngai yango na bato balingaka biso donc en tout cas balimbisa ngai bato nyonso elezaki bango balimbisa nga c'est ça. D'accord, merci beaucoup, merci vraiment. Yomba momba moroti. Maman kotikanga ta moto akomaza na espoir ya ko vivre kasinga moeve po molimo ekomana mboka bawa samba samba bébé yolonga mena samba trop na bolingo kasi jamais bapesanga raison envoka nanga kofandusa bolingo akoma déjà corrompu ja si ma vinga pipa de dakala le vinga cessé et chez imagine oh loin logo maestro alingela kinga alinyango yona ba nzamba mona maestro papa na Jésus Abraham moté matériel lui no maman biso palin ba Christian de connaissent ba pipa de Dakala ba Nicole de Dakala ba za belé ba légende de Luzolo ba trésor nyango maître Dadi de Dakala ba Jean Paul ba Judith Mion bibi chimiango plus 243 89 682 44 77 plus 89 682 44 77 donc si ba benga ba zwanga yi ba consommer toujours Villanova Kirsis album du groupe si bongo découvrir titre chant na yembeli ya Gina PMS jour férié ba vena biso Blanchard Kabango ba bosi Gucci ka bozali na pebino mbote na lela bino fort. D'accord beaucoup, merci vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Oui, les barons Fissino Fumu au Japon, je crois bana Poto, bana Londres, bana Angola, makam na Zolo Bayango, Papa Griff, Tik. Africa Elengi TV, site na bino ya bana mboka, bolanda ya goma laku, eyambaka baartiste ya gu, eyambaka baartiste malamu, eyambaka baartiste veni.